écrit bonsoir, bonsoir. Bawarion. Les cofiettes et les coffis se pénissent. Hey! Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tout le béret, le cabo, ils ont les entre coffee. N'a fallu pour. Oui, ils n'allaient jamais rater, mais comme ça, là, vraiment. M'embrassoni, vraiment, comme ça, là, Congolais, si a remis au potentiel, papa na mwana, tu auras kabouani comme un polémique. Comme un polémique, papa na mwana, qu'on fait le midi la fali poupa. Donc voilà, avant la bande déjà na opesa non. Non, comme ça nzambe ou apesi nga paiement pour na sola na bino lelo. Donc nzambe na moto pesi merci. To comme ça pour te azali nzambe na bolingo. Wa pesi so paiement. Tala esika to uti na esika to komi lelo mais tozali malgré ma sumu, malgré ma bena biso mais azobattre la biso toujours na bon moi. Et à parce que toi spécial ou bien parce que toza kitoko ou bien toza ba intouchable mais parce que bolingonezo va na kati na biso yangwana toza toujours vivant yangwana to mona na rabisusu yangwana toza rapé sultan sola na bino tapé lisusu ya ko kabula mo o toza nango comme analyse na mutu ko kabula ngona bino vraiment yangwana vraiment nzambe wana il faut komisa rae pote azali nzambe na bolingo kolo na bolingo kolo na ngolue kolo na bolingo kolo na ngolu e abutu pe moi yesu ne mosungie. Donc voilà otoko tanga sujet na biso hein na pesa no ba o ngai mo mbote ba o batika bemba we moté ba bana na yemo na nous diamant noir ba bi 12 étoiles ba bi la perle rare moi si taille moi si nzambe comprendre. Donc na nous diamant noir na pesa mbote sur ozali Natacha Penda Hortense ba bi taille à poisson. Natacha Penda za ramoko doté à poisson moni mo solobi et on ombi sitonan. Donc voilà, wadon l'homme intelligent. Wadon l'homme intelligent mbote si Rosali. Bonsoir, venanga Alexis ya mamoto ya Matia. Bambote bisika Ozali. Donc voilà. Papicho Jobos na kacha ya rani vraiment bambote vesi Rosali. Ya papicho abi Jobos abi yalo barana abi ke internet za ngo église te. Ah ba lo bango mais pas lo bango souligner on va bi dembo ye bango très bien nga papicho Jobos na lobby ke internet chez église te. Donc c'est mon vie na pesa mbote si Rosa Azali donc sans oublier Cortel mais ça mettre pas comme les autres. Il on est les quand Kofi na fali likamuka ya ba vie oyo obomisa bato ba vie oyo vraiment obomisa bato na ba featuring et bien là ba featuring au Kofi a beta et bien là ba featuring au fali a beta donc souvent les ara insuffisant ezakaka insuffisant bota niveau to komi ata bino wa Congolais bolingaka o créer makambo donc bokomi si musique ya Congo on dirait gouvernement donc comme si musique on dirait gouvernement Congo en fait comme si musique à Congo on dirait gouvernement ya Congo. Donc des présidents bato mi balé ba rose na défaite te fois za likolo donc soit na défaite donc ça m'a baissé que va saboter c'est que va salir quelque chose na zona para Kofi to zona para ya Kofi a autre kufela maman malgré ba contrat parce que contrat est un contrat na monde à business contrat est un contrat ma roti là autant mo ba bi que non bo signer il y a ba contrat mais ce qui problème au se présenter ba repé so ba tant mo ba bi que non tant soit tu là soit se rétablir soit ndobela au se rétablir après il y a un moment ce que se rétablir après activité ozongi ou répondre na contrat na au signer qui wa toto au monde déjà que Kofi a la maman nae
auto fait maman nae après 40 jours à ça les 40 jours il y a matanga maman nae donc voilà après ayo bimisa single wa miss ba sali featuring ya comme on écoute dans les platinum ou ça na platinum sur na diamond ne ba ta comme les bien na diamond donc ndenge ya ça ndenge mo ba ça ki wana donc na habité il fallait ki basala monde mobimba fait monde mobimba etala bango ndenge ba yembi ndé basali featuring dans monde mobimba obligé faire batala sans oublier photo et baraké et basala ba featuring bongo il y a des producteurs toi là ba producteur tout ça na ba manager azana ndenge na akumbela makambo na ye fali azana ndenge na agera ba manager na ba manager na baza pena ndenge na bango ya agera ba gera yi mo fali Kofi pe azana sanga kazali na ndenge gera ye na ndenge gera ba manager mususu esiko congolais toujours tika makambo eza l'essentiel donc ekocha polémique entre Kofi na Fali ou ezata na sens te Kofi aza mwana 1956 abotami le 26 juillet si je ne me trompe pas abotami le 26 juillet 1956 so ma calcule ngeza bien so bo calculer na 1956 Fali ata solo abotama te ata kutu crédité abotama bazula tazemi rien avant indépendance à Congo avant indépendance à Congo de Kofi abotama sukotali génération ti fali ba kozula ezemi bazoli fali zemi ti fali abotami fali akomi kokola komo beta bale ti akomi na idée akoma musicien ndenga akoma ki musicien na Kofi azala déjà Kofi ezana ba rêve msusu bala msusu balota ngona ma vie na bango ba musicien ti pende ba kufa ba musicien pe ya minene mais bazwa occasion ya oyemba na Kofi te yoyemba na Kofi te parce que nzembo ya Kofi mungongo ya Kofi ndenge yembama o balinga basalela lwambo na monde yango basala ngo pa Kofi lwambo ka moko lwambo bando beta na guitare o basala te pa na ye yango wana basala ngo pa Kofi parce que l'homme ando binisa batu kana guitare na wana zo binisa batu kana lingala na wana njembo lombo français na ebité na ebité so yezana njembo moko lombo comment na français na ebité mais na ebike na ba njembo asala mbanda la vie d'une femme célibataire ni ba titre no surtout komana ba Mario ba nini surtout wana même si titre na français mais njembo tout aimba ngora na lingala Siko lo nzambe apesaka vie ya mukuse ba Kofi ba yeko ya ngwana ba biloko mususu nyoso tu ba avantage e belé mindele ba sala ngo libanda e kenda siko pa Kofi na ba stratégie ye moko comprendre que musique ya Congo fona kenda ngo boya azotala vilwa mwa menaka na libanda mboka atali ndenge tabule ya vivaka na libanda mboka atali ba papa wemba atali ba emenea atali ba mise belé ba oza ba vie na ye ndenge ba leka a 500 mai ayiba maile ba ndam na ye ki Kofi na ki intellectualisme na ye ya wana mimona ba stratégie belé ou esala ke ba mona ko faza ramaele non parce que aza mona mbal moko na ba stratégie ebele malgré ça na comportement na moko boy mais aza mona mbal aza na ba stratégie ebele bo excusez ngande na bengi mona mbal parce que bon c'est un garçon pour la maman d'abota moi et jamais robota mais ngam na robota ngam na bota kaina mage 9 mois libu et on a le bibomu siko ba banjembo belé ba polémique belé salama ba featuring belé featuring a Kofi na minute yo et simba ngol souté pour tout à franc tout à clair ba featuring ya Kofi presque banda tande ba ndo yimba ataka ndi featuring ya Fali na Kofi banda kande e kachwaka
bato bayembaka mingi plus parti ya Fally que parti ya ye moko Koffi Olomide ba featuring oyo asalaka na bato bayembaka mingi ba partenaire na ye ke ba vocal oyo ye moko asalaka ye moko soki ayembi nde nzembo yokanaka na ndenge na ye moko kikufi mais so ayembi na mutu avantage mingi ekende pa mutu wana siko bosala ngo polémique pourquoi po bino ekomika likambo ke soki ebimi musique ebimi asali ba vie combien congolais osombaka nzembo te en plus de cela osombaka nzembo te polémique pour sala ngo na lingala non na mona table ronde moko bo été à français babi table ronde à français uniquement bo sala analyse à l'international osomona parce que abo sala analyse à l'international bo sala ngona ba anglais bo sala ngona na ba français yangwana et ça la ke na kati ya YouTube bato ba yoka bongo to na ba chaîne na biso bato libanda wa yoka lingala te bazomona ke ba na français basala ke analyse wana na français basala ke ngona lingala basala ke ngona portugais ba yoka minoko na biso te ba yoka minoko wana ba comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe et ça la ke ba vie o esanga qui est se compléter par rapport à la polémique wana parce que ba batala qu'est-ce qui s'est passé Diamond nanana ayembi nanani na Koffi Olomide po ba tumususu bazomona okande ba mbwa omona wana en plus elle kamba ba mayele wa kala Koffi akala wa barumba wana otona yendenga ba kuku yendenga ba noblesse oblige na ba Willy Bula maile wana na ebiti eza esuti ba stratégie wana maza revendivement boye o senti oyo ka kuku oyo ka basse moko ya douceur ozo ka accompagnement moko revendivement et c'est pour ça lito ino zo caresser lito nje ba tio tige coton atona mobali ya mutu mais o senti que apaisement moko boye maile wana confiance à la ngol souté azala ngol souté so romo diembe la kana ba maile ya bana Congolais tika polémique les seules polémiques où ils allaient la monde ils ont les sous-souté ils ont JB Nawira des polémiques à ma casse pour polémique voilà tout le monde a l'église de Kabwana na l'église de réveil on va benga la rama milimo senti que to benga na milimo mais l'église on est Kabwana pour la JB Nawira. Tout le monde a vite à Imana et comment à 4 club moko ya vite mais ils ont kota bata wera na kota bata JB tout le monde a onde mona Imana tout le monde va venir Kabwana tout le monde maman na kata ndawa libala ba Kabwana vuma kona bana soki bana bata JB bata wera papa bata mutaneni surtout soki papa za mutabandundu papa catégorique pas ngina munu olega pour tout muto olega te à coller kate les seules polémiques ezalaka lelo en plus il faut ba pe lisusu Koffi azolinga a rattraper ba album mususu oye ba produire ndito ba bani o ezala produit na bato mususu en fait yango lingaka a rattraper ngo ezipa trop wana par rapport ya carrière na ye bablo mususu sous vitesse Android des alakité vitesse ya production ou bien maele mo boye ya sauvegarder nzembo na ye ou bien image na ye ezalakité yango na peut-être akumbela ngo bongo poser la banzembo mususu ebete ya kufu balbum mususu ye azana droit à produire ngote azana droit na ngote parce que ça catégoriquement niet donc a touché en moté a ça la solo moté yango wana sikoy comment permettre nini na vitesse kilelo o na perte wana ya temps passé yango comment au moins après 3 mois bon mona beti subor mo boye ko na YouTube pour la nini pour ezipa patron ezipile ba trou par rapport à ba mbongo ya perda bobo ça la teke ya auteur za la procès auteur za la procès ba mbongo ya dépasser eza facilité. Même si il y a un bando bon business ni bando mais c'est pas bon ya perdre wana
et après ya rambon et on profite comment profiter au moins après 2 mois ou 2 ou 3 mois à mise sur le mot après 2 semaines donc comment ça là ba nzembo ba single on dirait émission on dirait youtubeuse on dirait youtubeur alors ça va dire bon pour na trop parce que youtube elle est vitesse elle comme vitesse que émission zo kota ya réseau kota réseau talamaka ni no réseau tourner hein ni na casino bula casino ane zo tourner mbongo zo ya donc ya olali kaka 1 ou 2 fois olali kaka et simba te mais l'essentiel ba rezara la marché ya bo mona ke ko fininga za ba featuring muso zo sala ezaka pona azolango ba vie visibilité wana pour ça a ça déjà 100 000 ou bien 1 million aninga sali 1 million ana 10 000 na maboko déjà ana 10 000 ya tout ko so unité ya vraiment il est déjà oui o lega sur so ka na déjà mi balé mi sato à peine à charge il faut l'attendre tout le temps il faut l'attendre la mode donc oro bisoyi linjaka mo magi lelo na Paris dans lobby face à non soyi linete bi maki pe face à non uzomona pourquoi concurrence wana eza na kacha réseaux sociaux parce que ndinga zana il faut ba page na etalama il faut créer ka logo moko bodo faut toujours na visibilité parce que na minute oyo bato basomba su ba CDT à moins que bato bazana ba voiture ou peut-être ils ont ba bluetooth té et ko tara ba CD soit ba clé USB mais na ndenga logique des choses que des allées kala ke ko faire bimis ba CD so té kama au mona ke koto na Paris bazui bato Belgique ba cha makelele aux États-Unis kuna bazwa ki déjà lo na bango o bato ya Australie ba pays wana tout wana bazui ya Congo pe bazui ils sont sous bon côté keo c'est des autres kama ils sont sous bon côté donc comme il kambuke yo musicien ou ça li production na yo so mi producteur ou bengi oyo yembelio boyembi na ye bo sali featuring bo soli ka dans l'amiable ndeka soit producteur au sola na bino soit ndenge yo moko sola par rapport à yo mondo ça la production na yo ali et continue internet et côté internet bato batali batie ba j'aime basali boy ba vi wana na ba polémique makelele wana esali ke ba vie mati na ba commentaire na ba publicité koti allez ko faire au moins quelque chose suko era mona ke ba blog tout yo créé wana et ça la mabe msusu et commissaire à la hauteur-té et wana ça la bon et là msupe di susu maela sikeza sauter et comme il y a une monotonie à sens que njembo akala obechango sur remix njembo akala obende ngol so sudango njembo akala osali ngo boy parce que fali makambo era bandeko abande akoma ko travailler na David Monso era akoma ko travailler na ye ba maile oya yiba ki pembeni ingénieur yango wana zumuna parce que kongola sara aibi valeur à management ebi valeur à management et ça ne belé bazawa na bateka banzembo na bango ba ko bénéficier na ngol susute pourquoi parce que wazola nzimbo otala lelo motala lobité otala lelo ozotala lobité ba production mususu o ezarake abete wera bete bomoni njembo jiba bete tozu le roi fait de l'amour jiba le la ngombo te ata botali yango 100 millions de fois jibalela yango mbongo te bateka nzembo nyonso bateka banzembo tu balbum tu producteur azwani na ye bango bazoba mbongo na bango ayo sepela bapesa bapelenga car bapelenga ring wana peut-être le pain au moins ça va mais voiture ça sert à rien parce que la minute wa production wana po yo ke no somba yango osomba ona ba TV yana ba intérêt po somba ta 10 exemplaires que tena somba ta fait de la mona oteka atala mo boutique na maison de disque nanga osomba ona prix nini po ezala lisute ba ko po pirater ngote po eza mundele ba koki ko pirater yango te tozu ba la kelele ba yesu na 2 ou 3 albums ya wera
so tali on a marché za la raté pour production na ngwesi là donc pour so mon on a marché c'est que mutu moko pirata on a ndenga kisasa pe ba yebité pour so ke o ba pirata yo kika ke o e uchi wapi pour faut ba landela vo mona ba ke singa beko OK pour la nini bango bateka banzembo bateka balbo mobimba bazwaka bambongo bazo bambongo sumbongo la ate la paye non ring na bandi kotonga construction au moins boyo wera beta ki concert abeta ba concert azo bambongo boyina oui azo bambongo wana sila na minutes wana parce que ya teka nyoso tout ateka nyoso baboro ezanga kombo boro ezanga wona droit d'auteur Kofi a été kanzembo nyoso donc producteur a signé contrat na Diego a signé contrat na Diego a signé contrat wana a signé contrat azana droit ya obimisa sous exemplaire ata sope kombete ata plastique apamba gobima te po eza ya yete na contrat forme eza clause que azana droit te sotala ba 5e chantier ndenge banje mona ndenge beta hôtel album wana du début à la fin Diego azora combien par mois nane azora combien soit bilo wana tout maye les olamuka et puis c'est second sima ngai Kofi na zara maye le belé nga mutu na legela batu mais yana ba disque mususu ndi na saela ngo na suna droit na ngote na roza pe na droit na ngote na elogote yona ba concert mususu bomuna ka banje mususu Kofi akoyemba ngote ke onde ba balobaka ke moi sepe abwaka batu mo na kacha njembo wana babima so ina basi na ye babanda na ye ba trika ye ka ndenge sala rien c'est pas ça c'est parce que banzembo wana eza yete azana droit na ngote donc soka obetela ngo concert il faut akene susu azonga lisusu et pas producteur wana ba signer ba contrat par rapport ya live ya banzembo wana banzembo belo mona Kofi o mona ata bo senga ngwa te ya kitoko ndenge ni nango mais beta marate pour ce bi concert ko fa beta ba concert ata tous les jours mais ils ont un album sous Kofi azana droit na ngote akofanda esko ke batu te bilo msu eza na papier ya mundele za mundele so bilo wana akomi ko rattraper ngona ba YouTube ebiki asufuna salata 10 millions funa sa 10 millions ndena sa bonde na kende we ma 10 millions boko nde bi funa kende 10 millions après elo on comprendre te. So on dirait Kofi face à l'arabe featuring na ba to âge na pour ba tout Kofi ça na bango ba featuring à part ka Kobetox 13e apôtre Kobetox yango na santa moi ça va wa ça na faire après les restes ya sala na nani comme on est singila c'est pareil. Ma vie rose à l'angle belé mais soyez nzembo ezoyemba na minora batute ça sert à rien parce que robot zawana pour na otanga ba vie mazala te pour na osala lecture que intel ayo kanjembo to akanga nzembo no robot zala pour na ngote asali suna Karine Mokonji wala rutu akundie lisusu akunda mel sou bien et reste ma featuring ayina Karine zaeka moko tozui su ya naza sotande ba nazande basaka basali ba featuring na ba fali a donc habité Kofi azola na fali to idée moko Kofi azala rango de fali a yiba parce que là on n'arrive pas à comprendre parce que ba tout depuis 2018 2019 2020 ba tout au fali asali na bango ba featuring et là ba tout oyo Kofi pe asali na bango ba featuring après. En plus, va featuring en haut et pas Fali. Ils ont Simba et pas Kofi et Simba te. Toro ben en sabotage te.
tobenga ngo sabotage te parce que bino bato Koffi Olomide bozolo ba ki eza sabotage. Non, ya sabotage te. Eza sabotage te. Bino boyebi na bino monde internet ndenge tambulaka te, boyebi na bino Google ndenge tambulaka te, bozaka boye. Bolobaka nde boloba wana. Ya pe likambo ya carnet d'adresse. Carnet d'adresse yana limite nini? Emsu kofa kanse ki ndenge azana abeti na bana nazana ki black. Emsu kanse ki actualité ozonga lisusu esimbite. Abeti bado banani bavimba bado. Akanse ki boka ne kozongisa siko ekochelo wa kofolo de génération en génération. Mais simbi pe gate. Abite lo wa bado esimbite. Tikana bete sus na diamond. MC Osimba. Mais ceux qui bataillent déjà 1 million, bataillent 2 millions, 3 millions. Mais ça va. Parce que tous les jours, les bandota la wana, tous les jours peut compter en ça la keba futa wambo. Il faut ne ba vie mataka. Pour ce moment na keba vie mataka te, bon mona elo mo boy, bande kangama na 1M. Un mois na so que zo bouger te, c'est que hier ça ne va pas. Surtout sur le caramel à 100.1, ils ont mataté, c'est que yes, ça ne va pas. C'est qu'il y a un robot. Pour ceux qui sont mis par robot, il y a pas si pour na baviani mata pour na bateau normal et bandota là. Ils a pas. Ba polémique na héros est société. Polémique bossa non pe na lingala. Ce qu'on a monde moi ba comment na ba article na ba journal les athées, net les parisiens. Alors comment parce que c'est trop lingala. C'est la polémique na lingala. C'est ça le problème. Même si l'actualité est ma casse. Bon, eba kenda na ba TV5 wana. Eba kenda na ba TV5. Ce qui polémique vraiment est na français. Ba retourne babi mais c'est Koffi Olomide. Qu'est-ce qui se passe avec ton fils Fally Ipupa? Il paraît qu'il y a un problème de visibilité sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu vois? Et puis ça moi crédibilité mo boyena katia polémique. Sur polémique na bino ba comment même pas na ba journal. En plus polémique na ça fait na taux du jour. Nesi boto to madebo ake. Nani Joseph Kabila baboya ke kolwezi. Esili Fati Beton nani Fati Beton Fati abomil bala ina Kabila. Et à Esili, pour boyer sous nani muso. Donc polémique à Congo, ils ont un bateau du jour. Ils ont un bateau du jour. Oh, il y a une polémique qui m'a boyer. Bah, toi, faut voir comment on a bâti titre. Net, net, au la ngobo. Pour toi, surpeuplé dans le monde. Et si quand on se trouve au Kenya, Congolais ont raté Congolais zali. Congolais zali. Le bara wifi est à la thé. Azape na code à libanda te. Pour ce qu'on a na code à libanda na wifi esili. Esili. Bourgeois. Mexico. Et si comme ça la polémique te bossa la polémique. Bolimbo créer car yango te muté ça la ke ba vie à Koffi mat. Yango te muté ça la ke mutati okendo la Koffi à contrôler non. Ah, Koffi sali combien? Fallait sali combien? Non, yango te muté ça la bon. Il y a la musique Héritier Wata. Wini Wata. Wata, ça moué trop dans les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, il faut ça, moi, non, nous takale, ça moué, babouzo, besambo, ba figu, dans les réseaux sociaux, à les concerts, c'est zongi. T'as le respect, fallait à la malgré un caractère, mon boé, à la hypocrisie, mon barreau, quoi, agir d'une manière à une autre, mais on dit que y a un salaire. Ana bola mnemo ba salara, mais ana ma bene asa strict en fait avec ses décisions. Asa strict, asa peu catégorique. Soit le bi non na etikala non na e, soit le bi oui na e. Donc soit c'est pélissier oui, soit c'est pélissier après asa peu sous asa jara mbelo asa ba narcissiste. Asa trop narcissique comme on dit les Français. Ils s'aiment trop. Ils s'aiment trop, ils s'aiment trop. Donc pour na bangopé, il faut pour na warion, il faut qu'on fasse zara fallait zara au top. Il faut fallait zara au top.
fali ndenge aza au top wana donc yeka fasa la ba vie ya likolo donc nde eza moto akoleka ete de ye fasa ka bongo non eloko wana nani achina communauté na biso tokozala so na besoin nango te parce que toza ba l'échec na monde on a tout mais nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers, nous sommes décomplexés. Ça pour autant verser les Congolais. Bonsoir Nanou, bonsoir. Ça pour autant verser les Congolais. Tout ça là-bas bassesse moroboye. Oyo, chez les Congolais. Bonsoir ma patronne, bonsoir. Moi c'est taille au monde hein. Au moins tout ça bassesse moroboye. Pour nous verser les Congolais parce que moi aussi dans un Congolais. Na Congolais vraiment à 100% mu tété là vraiment na centre mi ko peut comme na province na so sans cours to na ba caractère moko boye ou atala ba mboka monsieur ezala raté to comment faire le maliana ba mali ba bimana basi awa ba kosa ba kenda ko bala ba mboka na bango do ba mali ba binga ba soniquer le ba soniquer. Donc, ce qu'on m'attend qu'au bétique, peuple soniqué, comment il vit, culture va soniquer, ba malé va soniquer, yumuro regetobi, si va compagnie va soniquer, c'est grave. Sandra Bouka, bonsoir. Sandra Bouka, bonsoir ma chérie. Sandra Bouka, yo Canada, zana pour ma téléphone, Tala basije là on est belé mais pour ma téléphone. Téléphone est bomenga, téléphone est quoi na kai. Et quoi na kai je na okinde école. Téléphone est quoi donc panzani na otala heureusement très tout à qui a monté Patrick Basomele Patrick Basomele mon fils bonsoir bonsoir c'est donc congolais ana ba comportement moko boye otoro sala ngo souté net si bonne photo to na raisonner pour biso daka ceux qui mikolo na ba catch bino to bokoti na kacha Enoch Bazola bonsoir. Enoch Bazola, bonsoir. Tu l'as comprendre dans mon comboté. Merci beaucoup. Merci na réalisation. Merci assistante. Donc voilà, merci beaucoup Nanou et salut bien. Plaisir à trop. Donc voilà. Tu as un comportement ils n'ont plus besoin de ça. Basé sur la besoin en côté. Bana besoin en côté parce que bon ba mo boulé ma ramoussous. Bon mo boulé ba entrepreneuriat. Bon mo boulé ba remise à niveau. Place mutasuka ki oluka a rattraper en haut. Attends et rejoins moi 2 ans 3 ans mais à rattraper en haut car à comme na même niveau na baninga. Attends le même niveau te mais et carrément la sous ya makasi tendeza et carrément moulaïté et carrément so moulaïté et carrément raba pembe na sous côté ya bossa na virgule ba tchara point côté à point il y a de tcha virgule zomona donc be carrément tika la raba bon il y a terminaison ou bien ba point d'exclamation et tika la raba bon mais c'est surtout ko il y a grammaire il y a orthographe to à conjugaison te baninga bazo rattraper ba niveau là. Biso to yakara na polémique na réseaux sociaux. Tozo na polémique. Biso tozo na seconde tozo na ce qu'il faut devoir na biso comme nini. Notre culture éthique la numéro 1. Tout ce la ba numéro 1. Tout ce la ba numéro 1. JP qui sa rose les sel ingénieur T. La belle rose a moroté na Congo. Il faut tous en avoir studio minene ba bafla minene o ba américain bazala nango so ki batambo na bino sur ezala wapi parce que musique ana ba son wana ezala so ki na poto c'est la musique na poto te faut musique vivement na ndenga local ko na ndenga ba loko nyoso esalami atala mbunda Atala mbunda weza na nini?
atala mbunda oyo ezalaka na nani basala ngo na linjanja na linjanja nido ekozala bien mais ezala bile ya mboka ezala bile ya mboka tozala soki ebimi boye totombola toujours bango to arrêter na bapolémique totika bapolémique Kofi zana beta no calcul moi la 1905 avant indépendance c'est là indépendance et sali indépendance et sali à 60 ans 60 na 6 mois donc Kofi nga za boy a okende 70 ans Kofi ça na 64 ans 64 ans Suko avant 40 ans de carrière non nous non 40 ans de carrière Kofi ça non suis non 40 ans de carrière 40 ans de carrière Suko fallait ça avant combien 20 ans de carrière fallait sur 20 ans de carrière donc au moins que ils ont sensé to chama kilele ka likola ya eloko na batwana mibale eza na sens ata mukete Kofi abotami baseri baotika bale baoketika na ba lettre baosala ba cassette so afingo wa misumile lo wa cassette théâtre de folela talasco période wana so tala ti bubu alati lelo na bubu ndola tana tawana o mona gata couture za ndenge monte couture za ndenge monkote to amita mabete mais to banaliser makambo susu pona ebike bino esika bozela nini nde bafinga Kofi koko dia nzombo koko dia nzombo asali boye mutema babe jaloux tantine Fanny kuna bafinga Fanny ba warion bazo finga Fanny kuna Fanny PD boye bino bolinga bakota bongo mais là où il y a la maturité sociale ou bien culturelle là où on peut vous faire avancer pour quelque chose place wana bozala raté sur photo comme on a l'habitude moro boye te faire améliorer connaissance na biso par rapport à autres oyoka et ça te boyoka te faut être tolérant mais nous se zéro accepter te et zéro ndimate aux obligés on ndimate mutande misao so ça besoin de se distraire distraction c'est belé so ça na bana tu peux jouer avec tes enfants. Tu peux jouer avec ton mari, ta femme. Ou sur le téléphone, ou au théâtre, ou à la musique. Tu peux te divertir. Mais, ou se divertir dans la facilité. Ou se divertir, tu écouter bon film à Kofi, Korodien Nzombo, côté bon film à Fanny PD. Et si on se divertir en wana, et à l'ongolanga stress. Mobile ya mutu, mobile ya mutu bon film à l'ongolo stress. Donc net yondo za wana ba ofingi lo mobali siko mutu msolo ba kende ba ofingi wana ngelo ngolanga stress siko ta niveau esika biso kenda vraiment ta siko niveau vraiment o esika congolaise kenda to kongola kenda do esika ba ofinga mobali ya mutu ba katepe musutu do ba katepe musutu maki ba esika ba ofinga ye de kotala alongolanga ba stress ngala lingala nga ya alongolanga ba stress. Parce que si vous mobile wana bachena babinite to bomba na Kofi na fali to bombi bango nano to longo no ferry to longo no héritier to bombi no bango nano bazo skoma finga wana ba finga mobile ozala ngani na ndako tu vas te dire quoi au piquer crise fi wana za pour la finga mobile nanga non ko piquer crise te. Parce que ça revient même. Les coffres sont na mukongo muninga to na liso muninga et soit ka yo sekara mais soit comme na tourner comme on a qui porter plainte ngana obenga mbila makambo ego sukarate il faut ngambila kata makambo bando yeba numéro filé oza na crédit to biko obenga ngo filé yango commission et comme okomela ngo gangi mais non tu as besoin journal Les Parisiens bimi boye to mo na grand titre ba komi fali ba komi titre fali ba sali commentaire mo sur bango Didier Mukendi Kalonji merci
Au solo lit avec sagesse, oui bien, il faut tout bouler bien. Oui, merci papa. Merci vraiment. Merci papa Didi. Papa Didi. Merci. Aux hommes, il faut que tu vandi boye. Attends tout à l'heure, journal témé, to monique, ndenge baza kuna na rédaction. Na titre na bango, nde za rakeo Afrika sepeni nwana, to moni boye, na titre ba komi fali pupa. Total na titre boy ba komi Koffi Olomide. Total na titre to mona ba Fabregas, to zo mona ata ba ona ba epototé, mais to zo mona quand même bango. Na ba grand titre. Parce que ya biso esalara, to zalara trop. Na li kambata muto wana yebiote yo wana des choses qui titre na ye. Nano komata ya Fabregas te. Nano komata ya Déplique Pombate. Nano komata te ke o ata ya Grâce Mbisi na biso ka ndenga sabo. Ata ya Karim Mokonzi nano komate. Mais il y en a plus Jennifer Lopez. Il y en a plus Ayana Kamura. Il y en a plus tandis que Nani, comment elle s'appelle encore la fille? Rebo. Tandis que Rebo, comme la Rebo, Rosa est l'homme pour la Rebo. Et ça la critique. Il y a une critique propre et noble. Aussi les critiques, aussi moi, à ta analyse, moroboé. Qui est au Keno Lura, mouti la musique. Non. Faire avancer culture na yo. Pour la nation avec qui a reproché neti Koffi Olomide bien fali. Non reproché bango parce que bango lingara kaka bamboka bapaya. Bango lingara mboka bapaya. Soka zo beta na Guinée, nga beta na Libanda. Soka zo beta na Brazza, na beta ki Libanda. Les seuls mboka oyo ya marabiso du toko propre na noblessité eza Congo Brazzaville. Et ça, Congo Brazzaville. Les restes, tu as robé dans le terrain d'Elvo. Tu as robé dans le terrain d'Elvo. Prévané, tu as laissé papa Yemba Koufagi. Papa Yemba Koufagi, il a le concert à terrain Imka. Comme on a robé dans le Cameroun, comme on a robé dans la Côte d'Ivoire, comme on a robé dans Boy. Mais il y a le terrain Imka et le terrain d'Elvo. Ce qu'on a dit, Diamond ou Anande Bazana, n'a David Mosso. Donc, terrain d'Elvo a remonté en côté à Congo et Gisasa. Donc, remonté en côté. Featuring, pio, Bogessa featuring dans Mboga là-bas. Dans la Mboga là-bas, donc, éméritable featuring. Dans les Congolais, nous, les Congolais, donc nous au Congo, on mérite rien du tout. Bino bokenda kuna bokenda bangungia kuna soira bino pourquoi pas bango pe ba royara na Congo ba yara tout le temps na Congo hein tout ça na même développement bango va plus que bisoté toi na même ligne toi na ba grand hôtel tout ça pe ba boss na biso ata ya ndenge na biso ba boss na biso ba échafaudage ata bo finga ba mais ba tomo a flat na bango ba flat mo 200 ba 300 izali tout ça peut l'hôtel del Pirlo ou à Yemo Koffi Olomide. Ce que les musiciens on a sur toi na ba West Africain wana. Bon ba na droite ya roya na Congo. Karabino bokendara. Non. Bon opening za wana il faut que bon organiser, you peut organiser na ni neti na terrain côté terrain d'Elvo. So mon terrain d'Elvo mabe ozui na terrain Lukunga. Na mona langa sika moko te concert moko ezala Koffi asali plein fallait asala plein on a Côte d'Ivoire na Cameroun Héritier asala plein na mona sika moko te billet ezala ki $50 na mona concert moko te na yebite soki ezali na mona concert moko te ezala ki ezala ki na $100 babetaka libanda mais tane bambuyaka banza bambuyaka biso na Congo Grand Hôtel 50 Grand Hôtel, ce qui est 200, 100. Mais kuna bozo kenda robeta, bo ça la image. Tout le monde a image, tout le monde a déjà ils terrain bali. Ils ont terrain bali, ils ont zénith, ils ont bercité. Ils ont même pas stade. Ils ont terrain bali, terrain zélo. Les seuls loro soir ngala mutema na ngawe sarake ona ba misien congolais na habité et c'est que la mona méchanceté na bango yango wana il faut ba yaka omoni erbo yaka ba otonga Vérita Congo je ne suis pas un frère après je ne sais pas à qui tu salues mais je ne suis pas un frère
Donne-moi moi aussi. Oui, merci pas Didier. Didier Mukenji, on ne veut pas valoriser notre propre culture. Tolingi, Medine. Oui, yango wana. Tubali wango balingi angote. Bango balingi angote. Kola tala Nigeria, hein. Ba ma paso o ata Nigeria, ba benga bana nyoko. Ba benga bango to wana na bosa bakombo na wango. Tala bango nde bazalaka. Akozala, aosala clip. Ata sali clip ango wapi. Et en États-Unis, et en Afrique du Sud, et en Londres, place à tourner clip. Attends quoi les années ni modèle nini. Attends lati oh alate lamba sopi à combien. A souka na boubou, a souka na boubou, a souka na kipa ya rouge, a zanan zete. Pendant la sanine, ça c'est mon origine, c'est mon identité, c'est mon sang, c'est mon cachet. Pourquoi ça là? Pourquoi ça là? Donc, bah Ouest africain, bah ça là, attends Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Asengi na mbongo ya osomba Tekyo, asomba Dior, asomba Versace, asomba Givenchy, asomba Soipenini. Non, asengi na mbongo te. Mais bubu nanu. Mukoni mundelo lata bubu. Mukoloni mundelo lata bubu. Bwebi sanga bino ba africain bokina rolata bilamba grande marque. Nabi grand hôtel to même ligne ndenge sawana. Bwebi sanga défilé de mode. Ate ya crayon ya batile o. Ate ya crayon pamba. O salama na même ligne ata na grand hôtel. Na ba mbongo to bokoti sanga parce que tous les Congolais ils à la marque ya solo, ils à la faux. Et ça la nini, ça reste une marque. Ça reste une marque. Ce que ba marque yana tout la tarawana. Est-ce que ta mukolo moko to oké na boutique boye, obi hôtel botuna pas question. Botuna pas question bi parmi ma clientèle na bino format banane ba kota mbo mingi. Est-ce que pourquoi vous ne faites pas des soirées ou bien des soirées de galants? Ata pona collection de tomona ke elo mobuta sala longola komba ya Alina Foreman et Yana Gishasa. À part nega wa koma la journal wana komba ya Alina Foreman, c'était à la République démocratique du Congo à l'époque de Messi Mobutu, à l'époque c'était Zaïre et tikala bongo article là des ana et holongo al susute. Et si la bongo complémentarité article on les a raté. Ils a raté. Ne to mona problème ukenda sala mwana mboka. Ba nani wana ba Diamond wana ba tona nyoso twana. Il faut qu'il na reparticiper kuna. Il faut qu'il na reparticiper. Ba la ibayara. Ba mona rapé ba tchel na biso ne to mona ra bango. Parce que basta wana to avia mo ba za logoté. Ba za logoté ba makasi na ba choko. Ba mingando na bangala ba za makasi na ba choko. Bero mona pe abiso ya kisasa. Ya kisasa pe sebi ba mona pe abiso. Mobutu ndo longo se président ebele longo se ngo libanda. Ba oyaka na Congo ba olia dongo. Obeta wa bimuka obeta dongo achang lo wa G6. Elingi suko na fufu. Pono laksa bango ke je suis dans mon pays. Ba mona ba na mona ndenge mobutu ndo ya babango, bango pe ba mobutu kinda kuna, bango pe ba no ya mbaye na bonheur. Suko na mboka na bino woliba do elo wala osakana ndo olinga te bato ba taloma yo ozama kasa okina bandaka bato se ba leso kindo ya kimukolo siko se ya kufini basana ba lesa kindo ya kimukolo na ba fali ba leso kindo ya mikolo po koma bwana mboka na bino mboka etonga maraso ki bato bazoya ndoko yebike ndako bato bakala bango te na bimananga bona komba po bato bakala bango te omona o minimiser ndako mais ndako ego yebike no ya metel na nous demande oyo talanga Didier Mukenji Kalonji oyo talanga il faut na sani jour wana yaka amuna kana kombara mais mukolo so ye deuxième fois il faut mona na chitapi ero ya troisième fois il faut mona ke na tchemo flair na tchemo téléphone couleur na tchemo nini bo parce que bino bo kende boyi ba mayele na bango
boyiba mayele ba mindele awa boki na ona Kinshasa mais bango pe fois boyiba mayele na biso ya la ngo boy pour photo mon rappel boy loko nde salami boy eza à la congolaise eza à la congolaise to tika la na kwanga na likasa te eba mise na biso to tika la na kwanga na likasa te kwanga fe kota na ba boîte lo bino ngata zikondo kwanga fe kota na ba boîte fumbwa na boîte madesu na ba boîte madesu na pete kweza madesu a recouverte madesu a pembe to madesu a goma eteka mapela banda bandenge mo ba noblesse te moko boye ba koti pe madesu uchuwa made in Congo ba ki rosombela ngokuna je préfère les haricots made in Congo. Importation, exportation, et salama, échange, et salama. Ma puta, bozola tabe, ma puta. Boulativement, feste ya école pastorale wana. Ero telemi boy, o tie continue mo butu wana monia. O azon exhibition na ni. Nde bo komgo la tabe moniere mikolo. Na souvenir ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi ya papa. Suko culture wana bo limu sango bo pesa biso culture a mindele po bibale comment soko oche fo de tete yo a trop Congo bo ndeni yo sa mama bableda bo la poto suko poto elobini poto elobini poto elobini parce que la poto est dans mutum susu enfant dans na 12e niveau mais aime sous pas l'été aime soit liété a liété ko aliété pour azapene loro liate ana mbongo te ata 1 euro ezate apena carte bancaire te ana musala ta sala rapete ndeza la kini ke ate sunda na boye na robeta ra tourna ko moi 6 mois na ko boye na onzo sauvetage te aweza la raté aweza la raté oza pe bo la téléphone mutakobenga pa za to na crédité. Sur la réalité, notre robot marangote parce que bandeko na biso bakomo kufa na ba mai. Pour à l'époque ba concert ezalara awa, ba concert ezo betama. Qui égoïste ezala kaka. Bino ozo préféré bozo rabato bandeko na bino kuna ba ya raboy. Bozo bandeko ba ivoirien bazo ya raboy. Mais bato apoto awa po ma ba ya Kinshasa Pour ça, peut featuring. Oh, nini, musique à live. Oh, anniversaire. Bon, l'anniversaire, je vais inviter un tel. Pour foutre les billets dans tel aïe. Deba sala, bino kuna. Pour foutre les billets dans tel aïe. Aïe, pe de bambon, on n'est pas dépassé, pe. Beaucoup de ce pe gambela. A mon peu sous ba chèque, ce pe ko yiba yibi pe nan. Faut comprendre. Ah, les Congolais sont durs. Les Congolais sont graves. Ah, ben, t'as pas histoire qu'un jour j'étais au Congo. Hein? Il a fallu Poupa qui m'avait invité chez lui. Et il y aura nos phrases au grand titre, tout à l'heure au grand titre. Tout à l'heure, Diamond au Congo. Invité spécial de Fali Poupa, Diamond au Congo. Grâce à Fali Poupa, Diamond a visité le fleuve Congo. Ah, Kofi Olomide a invité Nan. Oh, m'sous comme bon va via aya Nakamura alongwe na mambasindina avec ça aya Nakamura na grand titre pour grand titre on a les parisiens ba komango tout le monde ba komango bon comment la grand titre les séjours de aya Nakamura au Congo à la République démocratique du Congo grâce à Kofi Olomide featuring Ayana Cindy ba betia ngapa na potote na Kisasa tolima ba potote na Kisasa. Parce que ma valeur na bino pe ezosila. Pourquoi? Parce que botinga mika non na moni star morte. Star bo mi benga pop bo mi benga ba star le king. Non na moni king morte atika mboka na son pays d'origine. Pour aller rester dans un autre pays. Akena la musique na mboka mususu parce que mboka na eza incompatible ya ko produire musique na yango akena na mboka mususu. Qu'est-ce qui lui manque? Ngai na solarana Didier Drogba, ngai na solarana na Samuel Eto'o, ngai na solarana président ya Nino, président ya
Comment il s'appelle déjà? National président Sassou. Mais simple coup de fil. Ceux qui vont là-bas associés, ceux qui vont là-bas partenaires, ceux qui vont là-bas mécènes, mais quand même, oui, ben non, moi j'ai un projet, mais j'ai pas assez de moyens. Nous avons un carnet d'adresse. Parce qu'on a un carnet d'adresse, tu fais quoi? Au monde, il y a si qu'on a sachet, bah il y a aussi na Kinshasa, bah il y a aussi na Kinshasa, bah il y a aussi au bah expédient sur n'importe où non, bah tu ne na Kinshasa en direct. Et qui soit la paix, tu dois vendre, ou tu as un souvenir. Ou tu as un souvenir de ton monde en Afrique numéro 1, Manu Dibango. Sacrifice au Manu Dibango à ça là pour l'Afrique numéro 1. Lélo tout le monde, je vais passer à l'Afrique numéro 1. Je vais faire ceci en Afrique numéro 1. Disais mon arrêt fait l'Afrique numéro 1, bah yo Congo. Mais les musiciens, le rôle à bilan de m'ta c'est sacrifié. À tomber la culture naé. Dis-moi combien de Congolais va t'avoir ça en Afrique numéro 1? Combien de Congolais? Combien de Congolais va ça en Afrique numéro 1? Yebo ebisanga sikoyo radio oyo etombwama na niveau Kinshasa. Oyo musicien a soutenir. Po bino bokonda kaka soko legisi riche nga musique na ngele ga lisusuté. Soko legisi fere nga na bobenga nga sona émission na binoté. Tala comportement tala niveau bassesse. Là, il n'y a pas que de diplômes. Hein? Parce que quand tu dis ça, il n'y a pas que de diplômes. Je suis diplômé, savoir vivre. Non. Parce que on est à bassesse. Quels que soient tes diplômes, quelles que soient tes capacités crâniennes, tu es bourrique. Tu es bourrique. Parce que bilan de l'oka bozana ambassadeur na biso. Tant que le pays est en voie de développement. Développement est raté que au président. Toi tu es un politicien, na ba combattant, ça la musa na ba en tant que combattant, na ba politicien. Biso pe ba ambassadeur, na ba ambassadrice, on lance notre rôle. Parce que biso na bino de tozana, il faut to panjara sango. Ce que nous écrivons, ce que nous chantons, ya ngwande et komara histoire ya lobby. Il y a un comme histoire à musique congolaise, il y avait quoi? Dans telle année, en 1900 et tel, nanana, il y avait M. Kofi Olomide qui est né, il a fait 10 disques, je sais pas combien de disques, il y avait un moment, nanana, il a fait sortir beaucoup de générations. Tu vois, la continuité de l'histoire. Sans écrivain, sans journaliste, sans musicien, sans comédien, sans humoriste. Parce que à l'époque, autant on a un philosophe de lumière, comme ici en France, de tout le monde qui va Voltaire, tout le monde qui va Victor Hugo. Au France, autant en France, c'est eux qui ont vécu ça, c'est eux qui ont écrit. On dit comment yango, comment yango pour la biso to comprendre, français va vivre nini. Ndenge nini, longwa ki na royaume, comment ki na pays. Pour te comprendre, la civilisation française, c'est ça qui est parce que les philosophes, ils sont utilisés sous forme de théâtre. Tout le monde qui est artiste, tout le monde est Léonard de Vinci. Vous comprenez? Avant de transmettre un message dans l'art. Et azo mutu cadavre, a panzier, a sali dessin wana. Ils apprennent à transmettre l'artiste et lobby message. Et que bino la biso polémique. Nous on n'a plus besoin de ces polémiques là. Toi on a pour ça polémique ou on a té. Bota le logo TV5, bota na TV5. O ezake ba chaîne ya monde. Ezolanda. TV5 monde. Ou ranson message. Vous ne voyez pas? Na ba question, na réponse. Sur bino wa misena biso ce to bani ko critiquer bino et comme yo ko beta et comme ya ofinga et comme ya nini non parce que ceux qui biso ngana ko lobano na lingala lobano na français te ngana ko salo reproche na lingala parce que er yo sali erreur wana o sali erreur ya nation o sali erreur ya yo morote o sali erreur te que o ya banzo ito ya bana wengi ya maison mère non erreur wana c'est pour nous vous comprenez c'est pour nous. Sur erreur wana, il faut to réparer ngo na babiloko mususu. To réparer ngo.
Là où on ne peut pas, tu vois, matate. Place où il y a un matate. Tika. Orobeta dongo dongo to moni basi to robite oliaka no dongo dongo te mobite amanya banga beta dongo dongo makasi ah ela mbebe bien so basa na ba motale ba mo sekao to linga te to yoksara Congo soni Congo ko pola raté eh elobi ngata Jordan kusa Congo ko pola raté to pola raté biso pola raté to ko pola raté hein to ko pola raté. Comment mon rotanga minga tangi a commis un doctorat après comment elle a coaché les réseaux sociaux ou comme nous finira battre insanité aux finira tu oublies que c'est docteur tu te dis tu t'appelles ngai me sentel je suis un docteur nanana j'étais à l'école mais tu fais quoi dans les réseaux sociaux aux finga pour nous on a aux finga bongo ngana talamaka oui bien sûr bravo il y a une histoire à Congolais comme Maraté. On va écrire quoi? Histoire à Congolais comme Maraté. Tout ce qu'il y a histoire, il y a Royaume Congo, Abako, Alliance des Bakongo, Unimo, Union pour les Bamongo. Donc, tout ce qu'il y a au moins Bongo. Histoire à Congolais comme Maraté. Après indépendance, colonisation, histoire à Congo. Histoire à Congo, qui va écrire ça? Histoire à Congo pendant la Fidèle. Histoire à Congo, la période, il y a Joseph Kabila. Reine de Joseph Kabila. Tout le monde a sentir que le président Macron au Longwawana, au monde a écrivait tous les écrivains. Il y a un titre, un grand titre. Un grand titre. Les pour comme les contre. Pouvoir en place. Vous avez un grand titre, un livre, un écrivain. Donc, vous avez les wana, vous avez tout il faut tout ça un livre. Shadrach Dimanja Moyo. Shadrach Dimanja Moyo. Je ne sais pas, un sur rotal, on a replay. Na replay. Dans le comportement, dans le monde, on a titre, on a déjà, on a le non, le en général. Bon, on va monter, mais non, le en général. Ah non, développer déjà, comme d'ailleurs, ok, bien presque la soupe. Donc, on a une ça déjà. Donc, culture n'a pas tout succès. On a une polémique. Makamama longo et ça la maté. Bofinga na kara bato fali ba warion ba fingi bato ba kofi bato kofi ba fingi ba warion allez ba golwa ba fingi bato la team excusez bato la team mais Fabrice za banane Fabrice za bana matete ba onise so banane donc to finga na kara bongo to finga na kara bongo yo journaliste na temps on s'auto passer en yo ba take on na YouTube tant to passer en yo na ozana oyambi journaliste oyambi musicien makama otuneza te o bana otuneka mambia ofinga olobaki boy eloko nezo leka entre tel et tel est-ce que ndeba lekara na ba chaîne internationale yo mona ba tuna ba question par rapport à auto tuna ba ah wamboka la mongena ngena Shadrach Dimanja losaka fula losaka la mongena ngena bosomona est-ce que ndenge wera akendaki na interview na wana est-ce que boka batuna qui et loko ni les entre yo na faire ton héritier wata non parce qu'ils n'ont pas besoin de ça ça na besoin ba yé pendant absence ou pendant 10 ans ou est-ce que conseil wa don beta na parité yé par rapport à jeunesse congolais après sous batuni marambuya il a concerné makam tout les autres concernés vinaye parce que il y a foutu mbongo une émission a foutu té pour na JB a foutu mbongo té pour na Kofi a foutu mbongo pour na yé personnalité na yé quand Kofi passe a kena kuna azolobela yé moko Kofi Olomide et balancer ba flash wana ba image ba tchara te ko soit na ya Kofi Olomide to message moral barakala bazongisi yango pona ni non bazolobela la présent na futur
parce que d'ici là aime ça okende na ye ne to moni journal datiki biso ba on a peu Kofi à Kalamita au tika biso parce que âge est déjà avancé ba polémique wana bokena ngoti wapi Fali yo attaque king ngana osengo kaboy yo yela biso ba musicien tout ba naza même so na Congo toyoka bango babeti na batera delvo batera imika to batera belechi batera Lubumbashi ezali baterrain ya comment on dit ya ba Congo na Matadi ezali baterrain na bandundu ezali terrain Kikuchi ezali to na baterrain na Kasai to na baterrain place belé to na baterrain to na besoin bobi marate bo vanda na Congo ya te ka pona zanga bon avion te mais ezane bo vanda na Congo pour nous valoriser biso pour ebo betala bo kendara libanda ndene tseleyo yo musicien obinisa bat na basta nzambe na ngai obinisa monde c'est le scramiste ya Poutine bambote si ozali obinisa batu siko yebisanga oyena poto oyo bwaka ngunda bokutani na demandeur d'asile bokutani na ngundere otobenga bata passeport rouge ponga na ya bongote ngana na étudiant so bokutani na préfecture bokese bosa mulongo siko muto bande kwa vio na TV muto asaye ke c'est le yazo c'est le ya boa kitata ba passe razo boaka omuna yem sous na boîte ça na Paris a obina sur na podium au mono 100 mètres mais pona ovanda na mboka bapaya pona longola valeur na biso pona ko dénigrer culture à Congo ba komi ko filmer au tina ba gare ba filmer ko tala ye osele yo alati Louis Vuitton ya ngwanzu siko tala siko niveau ba komisi bino ta niveau ba komisi bino parce que et ça va blanc sous votre canara te game sous c'est le européen simbo c'est le cahier azalande boye ba mona ka c'est le na TV ba mona ka ceux qui wera bimisi nzimbo ba mona ka ceux qui concert ezali nde bayaka ba lo ba nzambe moko boye belé ba kufa na ba souci akufi amoni c'est le ote e belé pe mona mbeto hôpital ayo kandi kumungongo c'est le kandi ngobwa kawana pe abika et bien pene bazawa na vambo na kacha déception likemba zo kemba bien eloko les até mais ayo rara c'est le ndenga obwaka au consoler mémoire à mutu au consoler mutu ba consolation musu ba bazwa na vie yon ba toile za ke atama be komele pour ekomelie moyen atteindre les até parce que ba œuvre ba ba sala et bikisa mokili zomona muto ensemble nzambe lo na lia nini siko nzambe otala bike osambela ape mingite moi o comprendre Bible ezate mais elo na rocha pembe na wesa nini e consoler donc atidi ki ora côté msusu radio moko boye ya lisu moko ya litoi moko o tshakana ba e royo ka bo we ga bimisi abo c'est le abo qui est ba valeur wana ba musicien na biso tellement likola ya kipoto likola kingunda likola ba nationalité étrangère donc bo perdre ba valeur wana ki bonzambe wana dona mona ba mona c'est le wapi Fali Pupa omone wapi jibe omone wapi tala mobali kitoko pembe omone le osimbe no ndeni osimba ina no ndenge nini mais lelo likola ba ngunda msupe moi c'est mon chiba linga yopoko lingiye pourquoi likola poto pour ceux qui sont na Kinshasa au mona moi sinaete omonele wapi pour les amants fleuris ceux qui ma campagne ville sur yo le temps sur la rose à transport omonela bango omona bango te sur tala wera mutumso roloba na te mutumso roloba no te mais alobino kaka pourquoi parce que au monde que trop c'est trop comment un père wa vaina bana papa avaina bana afuteli bana mine avala tangisi bana
bana ba diplôme ba licence ya États-Unis mais devant ba chaîne à télévision mindele babilo rabongo. Non, on doit parler. On doit parler, on doit faire des analyses. Ce que ça bino toi manager na bino, il faut pas l'obara. Il faut pas l'obara. Parce que si tu l'obara, tu auras c'était à Caraboy. Non, elle aura Congo aussi là. Fiou, tu t'auras aussi là. Té. Eh, na population toza. Population toza. Toza na ba métis, toza na ba Rwandais, toza na ba Rwandais congolais, toza na ba Ougandais congolais, toza na ba Tanzaniens congolais, toza na ba Camerounais congolais, toza na ba Maliens congolais. Dans chaque mboka ya monde, toza na ya congolais, toza na chinois congolais kutozali. So tal effectif wana. So histoire ya Congo to panzango kaboy. To bomba ngo kaboy likolo ya makamo alonge zate. E botigaro. Botigaji. Bo pesa na bino ba musicien, bo pesa ba kilo na bino. Ba musicien so baleka na TVT avant de la bato ba YouTube bato ba lingala. Po abi aotala rabi eno kende kuna papi mbo motuna mo français mo atuna mo question mo na français. Na ok na ngaite mieux funa sala ba délire na nga ba pipe na nga na niveau na nga YouTube. Pour no kelega na TV et créer nga ba problème. Ba yo finga moi accès na nga na zala nango. Moi gaf na ba yo sela nga polémique. Akine na baloko akine na ba YouTube ebiga na robenga intel na robenga na intel to sala biso be mission na biso na ndenge internet et continue ngo sili point bariser mission émission internet na TV no c'est émission nyon c'est des émissions d'actualité et des médias en ligne médias écrits na ba audio visuel nyon ils ont contribué à la média et les informations ils ont circulé. Bopesa ba valeur na bino bato bolotara o ba wari so boza ba bato normal bo arrêtez franchement vous arrêtez avec des polémiques banales bino ba konfier bado bobimi wana bado botika bo arrêtez franchement toi ne bela au sala franchement Congo eza munene Congo amukete Congo eza munene, Congo ya munene. Kisasa pamba, kisasa tara, kisasa ndezana. Et si ça André Kimbuta Maele. Bon Congo siko. Kishasa ka ndenge zawana, Kishasa ka komi na bata komi. Ville ya Kishasa. Capitale ya Congo, ville ya Kishasa. So ya combien d'habitants wana. Et si ça André Kimbuta Maele. Na Gentini Ngobila ese o maele bo suko Congo François Hollande kuta loba la France n'est pas petit bo Congo 5 fois la France sur 4 fois et what you aventure bon ça va polémique comme on a grand titre traité et au fond de nos pays ouais ngana lobe la fali na finga fali pour na ba vie et botika ba aventure botika ba aventure c'est pas bon to faire évoluer culture na biso misisa bimisi bo to tombola ye po to zara toujours likolo to za toujours likolo boto elo nani musique afrique elalaki Congo elalaki to me robina premier gao to bina ba gao. Après papa ba obisela biso ya musée alobi to zonga mboka te photo la mukaka kwemba na français kwemba na international te diemba na kimboka nigérien ayemba na linga ayemba na anglais ayemba so des chansons ayemba na munoko na bango na kitete na bango na chiluba na bango ayemba rango mais na rythme ya modernisation abeta kimboka na modernisation abeta kimboka na 21e siècle. Alors tu commences à tracer, sans trace, on a décalé comme na Kimboka. Yo Robert tapé décalé na ndenga Congo. Robert tapé décalé na ndenga Chiluba. Robert tapé décalé na Kitandu mais ba yo ka Kitandu mais décalé. Instrumental décalé mais parole Kitandu. Ce qu'on t'a ba niveau wana. Obeti yo mnoka ba sakata. Kinyanga ya décalé. Rythme
ya banyanga munoko banyanga mais rythme décalé na kitetela ko o malo jamba aza mwana mutetela azo beta décalé na kitetela mwana na mukie wana o malo jamba azo beta décalé na kitetela auto somba lupangu na ye atongi mwanda kune ya 2 chambres salon na mwa cuisine aza na 25 ans ozo mona ke évolution ça va moi ba 5 euros ba 200 euros ba pesa ye wana azo déjà moi espace na ye eza te ki ona ke na refoute les pentel na répéta ke pentel te ana mo borne mo rotongo maleme ozo mona musique ezaka te ke fuza esa la soni yo musicien ba imbona na monde on va dans HLM na Paris mais non il faut vendre na ndako yo somba il faut vendre na ndako yo somba non l'état pèse pour na bana donc il faut avoir fier autant mon passeport congolais et ba talibo mais so ku felo mide pa et ba talibo mais c'est fallu pour passer un congolais ba talibo te il y a pas comme non bana ba robot ma par-ci par là o robate chérie na lingi zema touro OK bota na Hongrie OK bota na Hongrie pour bloko na ndo beta biso que son âme repose après mundweri ba bloko ndo beta biso chérie zema touro na moni faut que o ndo bota ba kota ba Alaska kuna na malili il y a pas de souci aux droits des sols mais tu rentres au pays après l'accouchement tu rentres au pays Ozomona suko boye bisanga à part na otomona acteur Jean-Claude Van Damme ba botama machi suko nani oyo akoza courage make abi non j'aime trop les Congo, j'aime trop les musiciens congolais, j'aimerais bien mon fils ou ma fille naisse au Congo. Qui azate moi te da soni popino to dara soroche bala tio semi il faut que bota na Afrique du Sud faut que bota na nini boy faut que bota te faut que na bota pe na hôpital ba kanko ko na biso faut que bota pe kuna alongo pe poto ake bota pe na kuna arozonga poto tozaka na hôpital à cinquantenaire te tona ba kanko ko ba mona pe mama ye monenge zalara ba mona mama yemo bamona mama yemo bamona hôpital ya kitambo bakeno kobota pe kuna nde biso sala yo kasi kobota na France obota na hôpital ya kitambo ti obota na hôpital ya kitambo obota na mama yemo ya poto ezaka changement d'appellation ou ezaka Paris Kinshasa na orthographe na prononciation ya ndenge moko te mais eza mama yemo koto biso batiango soki hôpital so pe ya Marie Antoinette so pe nani et c'est l'oranité. Bien bossé la pe hôpital kitambo, hôpital ba chinois ou ezana kitambo na bossé la publicité. Ba toi qui na robot rakuna, mutalora par exemple Londres. Neti diamond pas ko ba ke moi si na ngalo na cheze maturo, moi si na fa ke beta ake bota na Congo. Moi si na fa ke robota chez Fali Poupa. Bon mela bozolia bozomela. Ta femme viendra chez nous avec les enfants. Ça fait du bien. Il y a un changement. Échange de culture. Il y a un yo qui n'a pas battu. Batu voyaka, bayaka vraiment. Bayaka. Ba sur la terrasse kala mo ne fu bayoka. Po ki na kuno ki na wa sur la terrasse. Bo fenta biso ka na uchini oui. Yebe soka longwe kuna ra okita na njili. Eza avion. Yo pesa ngo matara. Kama immeuble. Kamba immeuble, bonsoir. Te Odembo wembo. Kamba immeuble, o mona na te ya. O mona na te restauré fungwa mina Saint-Olomon, ozo mona na te kamba. Simandako na Irani. Kamba immeuble, babi 2 mètres. Kamba immeuble bonsoir. Boko sarabiso na kenage nini, na salage nini. To mona rapto ngane image boy. Neta wala na ba diamanoa surtout mon image to biga image terrain makolongulu terrain zelo ona ba pousser ozo mona ba pousser ozo matabo te bida ke eza terrain bo makambo image ba triquer ka image te to bi image da triquer la image da triquer te
image tobiga oh vraiment des abos non jaja oh vraiment terra zéro oh vraiment imika sou imga ou te oh vraiment terra qui santo donc terra qui santo vraiment oh terra qui santo net yo oh nan concert avec bosso fallait à beta voilà mon ameda qui santo ya Côte d'Ivoire et vraiment terra qui santo. Ah ben oui, il y a dans Airblay, ben oui, bis 920, tu n'as gare, il y a Saint-Romain yes, après Kitty. Non, comment numéro de téléphone? Ma sang ezali, bloro ezali, mbinzo ezali, ma kayabo ezali, pondo ezali, ma koso pili wana. Bloro wana ezali, bière pe ezali, bière ezali on nyoso 2 euros hein. Nyoso 2 euros. Whisky de mesure 5 euros. Talara notega Muscador 5 euros. Muscador 5 euros. Notega Muscador 5 euros. Donc voilà. Donc si mara, non comme numéro là comme ça jour au beta tour au bengara. Nga ming ba pourquoi parce que non tanga. Nazo nganda ko ba. Shadrach à Paris. Je suis à Paris Shadrach. Shadrach naza à Paris. Dans la Paris. Dans la Paris, malgré la bête sur la chasse à la mingi parce que dans la mona soda, dans la chasse mingi, j'aime trop mon pays. Hein? Donc au tel que bah tu vas bête concert moro zana ba concert moro minable robet en pe na mboka na bango. Pourquoi tu tire la Congo, tu tire la bralima deux brasseries ba bête ba musicien. Allez boké kuna pe bokomi ko potana ntima na ntima. Babecha te babecha te babecha te babecha te allez babote no tout ba contrat moi ni va qui mtama be tala ni va qui mtama be ozala bon avancer bande on ba congolais mes musiciens je vous aime je vous adore parce que ngali na musique musique ici ça nga fièvre balinga ba besoin ça nga mais besoin ça nga maïté. Combien la privée là, combien la privée comme ça, je t'enverrai tous les coordonnées, t'inquiète pas. Il y en a 95 Naval d'Oise. Pembe il y a Pontoise. Sur à Paris, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Na lingabino mingi ba mission na ngai parce que njebo elo et si ça a fièvre, la fièvre 50 degrés, mais ici là les Roland Zembo parce que j'adore chanter. No voyez ba phrase mais na linga wemba mingi. Parce que na kata oyemba ana et provoque amour personnel, estime de soi. Parce que quand tu chantes pour toi, on se sentir que au milinga pe yomoko. Parce que muto ayemba ata milinga raté. Parce que il faut amour oyemba pour se désirer mona nga pe na yemba bien, ata o se quand même oyemba bien. Mais nga foma na yemba. Na yemba kitoko, na bo yemba. Yo va les musiciens la linga pe culture en boka la biso kende liboso et kende vraiment et kende biso ba o total la bango to landa bango to tira ko tse bona conflit ba yela biso de ba musiciens wana awa ba memela biso buba la Congo ba memela biso buba la Congo to lima ba parité buba na Congo tala besoin buba la Congo buba tala journal de tina ndenga kufi baliana kufi lo mide balia ba mela mais journal d'atika le koko na kona Congo te bon mo na normal siko ba mindena surtout ba botisa ba to ba métis wana o ba betu wana ba ville wana ba tabanani ba giton c'est quoi cette manière non on a besoin des vrais stars des vrais stars era na Congo monde eloba wala ça va arriver na ye ndé to mona ba ma famille ndé to mona ba ma famille to yambaka bango il faut que le quoi ne continue. Et continuer. Totika kimute ba betima. Ndako ya marabato kufa nzala te. Olo kabela bato kabela bato ba 10 000 francs ba 1000 francs. Pesa ba musala. Musala ba ngisa bato na bazoya. Nde musala ba ndo salama. Totika makambo boye ngai na za boye te. Tolima mwana te. So za le king yela biso buba. Fali so za vrai king yela biso buba na Kinshasa. Comme ça, na oselo lo toko. Na oselo lo toko ya batete la na olambelo oyoko. Na olambelo vraiment oyoko na maboko na ngamo. So olia, c'est bon. So pour olia te, nza memora omona, mais na besoin buba.
Bouba la Congo. Comme ça, tu as senti quand même, ah, les King, aïe la rabiso ba Bouba. Sur tala ne Bouba abanda musique. Sur yona Bouba obenga na téléphone, bosala na ba snap. Yela biso Bouba. Yela biso Bouba, rappeur français américain se paie, rappeur français se paie. Yela biso Bouba. Yela biso Bouba. Oh ba Diamond, ba robeta na Delvo. Ba bete la biso na Delvo, ba bete la biso na Terrain Njili, ba bete la biso na Imika, ba bete la biso na Kikwiti, ba bete la biso na Terrain Kisantu. On a besoin de bango. Pour tout le monde, ba valeur na bino bolo ba valeur, ils ont ba vie internet té. Ba valeur c'est quand les petits enfants parlent de vous. Parce qu'il y a des petits enfants ne peuvent pas venir là où vous êtes, ne peuvent pas lire, ne peuvent pas se connecter, mais ils attendent. Parce qu'il y a une actualité. Et il y a 3-4 vidéos, tu as publié. Non, c'est pas ça. Et ça qui est bon, qui va bête solo. Eh, qui est venu? Nani a un na biso. Eh, Bouba. Nani a un na biso. Nani? Kerry. Nani a un na biso. Youssoufa Congolais. Youssoufa ko roya nenga ligne. Youssoufa na compter te. Maître Gibbs na compter te. Bango na compter bangote. Na compter ka ba oba ya raté. Black M na Congo. Biloko to linga yango wala sikoya baye na Congo wala to mona ba impact na biso ba impact na bino na ba kilo na bino yana ayela biso boye atombola culture ya Congo mais tant que bino boke na ko se mendier et pas battre na mboka na bango non botsi kapso vanda. Donc bonsoir, merci beaucoup aux qui vraiment connecté na live oyo na direct oyo. Merci vraiment à tout le monde, merci Nanou Diamant Noir. Bon s'abonner, bon partager, bon continuer à s'abonner, bon cliquer na lien wana et ça la bien. Avant de relancer sa bandi carrière na esika kombo na e Pichu, avant na ONG na e na autre message générique wana ba comme le Mukongo on a Mukongo 500 sur Mukongo 500. Donc voilà. Bon cliquer na lien wana nzimbo za ki to bêtises zate. Donc voilà, bon liker, bon continuer toujours pour s'abonner, vraiment tout comme na 9000. Tout comme na 9000, tout calamité toujours atteindre 10 000. Donc toujours la fidélité la bino, il y a un des moussala ils ont continué, il y a un des personnes sous courage, il y a le la bino sous il y a le la bino sous sujet, il y a le sujet de belé maintenant pour ma téléphone. Donc l'obiso est dans ma ligne, non il a bino sous sujet sika. Donc voilà pour nous connaître ma problème t là où il y a les problèmes au tiki mais là ma pio ko silikate mais bumaka moto baka tout mano moto tout à mboningé qui parce que tension na mo pepe maladie et bien été so écoutani et ça la mabe même so quand maladie mtebomio mais tension non mtebomio parce que trop de kanda baner ils ont téléma parce que nerf au comprendre te koto muta kufi koto muta beli koto mutu boy c'est pas bon. C'est pas bon, aimons-nous vivants. À tout le monde, dans ma temps, tout est un problème, mais quand même, est vivant. Vous avez quand même à bon terme. À bon terme, le but est que vous bien en Europe, ça n'a pas beauté. Vous avez les Camerounais, et pas les Camerounais. Vous avez mis au cas bon, vous avez banjete na zamba. Mutala les Camerounais azate, mais tout a raté. Tout a raté. Mutuba qui n'a pas mninga azate, mais bazala monga bon terme ceux comme na tomba comme sanzambo zo ka mathématique na gauche et que na droite et que na gauche et que na droite mais bazala problème te ba sola raté bazala moka oui salut au drapeau. Donc voilà bozala bien la ligne bino mingi merci vraiment na ba partager merci na ba commenter merci ne bien dis moi na aimer la deuxième Yahweh Naye kogumba melayo Yahweh Naye kogumba melayo Liboso na yo nafukami Naye kogumba melayo Totombolie Yahweh na yekogumba voilà ngai vous comprenez voilà nga
kala mingi te bozwa single na bino kala mingi te donc voilà tokuna ye bongo mpona mbala ya nsima bisous bisous je vous love trop bisous 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 bisous